Mokilo to monaka mingi na Congo na biso handicapé bana mingi na vie ya kimandia. Vie ya kosenga. Ce qu'on est batté, est-ce que ce qu'on handicapé, il est obligatoirement pour au senga kaka. To ils a qui peut-être difficulté en mboka ndim te sala bandi ngoso basenga. Oh merci monsieur le journaliste. Moi ni Beyo na papa mboka mukolo za 50 photos pesa ye. Au 100 fois boka bola des personnes. Biloko wana pena ngala pesa bandi ngona mi conseil. Faut que tika eloko wana. Bon, neti ngai handicap na botama na ngote. Na botami na si ba âge déjà ba 3 ans na otambola déjà normal. Bon, les gens loko batonga. Hein, tonga kini. Bon, ngai na part na nga ta on a qui problème de handicap oyo. Et ça une séparation entre papa et maman. Bon, maman préférait qu'il était à Zouanga qui est dans la famille naé parce que papa ça le roi moi négligé. C'est très à l'aise. Parce que préférait qu'il n'y a préférait que attendre sanga que dans ça serait que sur les bases sur mobile mususu abana. Habiter quand des beaux aboués, vous faites tout autant. Bah préférait attendre si mission surtout bien nettoyer boy. Tout ça va diplômé, tout le université mission surtout. C'est une personne avec handicap. Je pense que tout le monde a un Apollo. Moi, c'est qui toi, moi, une personne avec handicap. Attends, bah idée moi bien, bah initiation moi bien soutenue par mais c'est la BD données qui simbe là. Sivi yaka sivi nana tonya wana posa bolingo. Bamelike balobinga no tobeta tour na planète Vénus Mars et Jupiter Ousmane et Bama baba tata bama bande ko bana mikolo pe baleki boy baketo wana site ya sika to wana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel bobuka na te boya ebele ngaja na sila s'abonner boya ebele bobuka na te to seki bato ba s'abonner ya mingi. Ouais, fidèles téléspectateurs, un beau bino balandi émission na biso ya Sylvie Mode TV. Et ça la biso plaisir tout toyeba que vous avez nombreux dans émission na biso to présenter bino na chaîne bino moko Sylvie Mode TV. Avant de bande émission to senga relo mo s'abonner massivement à la chaîne bino Sylvie Mode TV. Boko zala jamais déçu. Ngile bozo mona. To ambi invité na biso ndeko na biso la personne avec handicap, mais avant to kota na sujet di kambo. To jonga pesa mbote bato ba soutenir mo Sylvie Mode TV. Ma papa dit donner qui simbi la mais c'est la BD donner qui simbi la mbote no place ozali. Bambote mususu na Damaris mwana mama nanga Sylvie bambote famille Banza na on se bossa la pona mama na biso Sylvie Mode TV bambote belé ndi na bisi bino ke to na invité na biso yande on avec handicap to mikosolani mwandam to betani mo masolo to e bazana ni asala kanini na vie et puis to développer vraiment papa dit donner qui simbila mais c'est la B na ozo sala pona mama na biso Sylvie Mode TV en tout cas merci beaucoup bolemba été to bagalo mo musapimo sur les longité mama na biso azala makoki vraiment te asali initiation opona oyele bande konde bandicapé o bazana monde entier na Kinshasa ka te na Congo te na monde bosunga mwana ngai Sylvie Mode TV bosunga yeba musapi moko esoko lelongité famille Banza na juste bosala ki to besi no merci bande komsu batikali mama j'ai tout bande komsu baze belé vraiment en tout cas bo soutenir maman biso ko zala bien to ko tenande ko na biso to sane awa to mikra ko yeba na nsoka zana ni asala kanini ni alobaki na émission na biso bonjour ndeko. Bonjour papa. Bonne santé. Santé kima na ngolo ya Yesu Masia do batela biso kaka. Na ngolo ya Yesu Masia kitoko makasi. Papa to zuyo to moni ozande ko na biso la personne avec handicap mais avant to bana tunga peto bana kombo comment ndeko na biso nani pe ndeko na biso panda no wapi. Nga komona ngai Mitterrand qui est mais na bana njili la quartier 11. Na sali bon étude fait na sali gestion informatique na université Révérend Kin. Mais pour le moment le emploi pénézaté na sala na compte bande ko handicapé na moi oyo ba pesa biso le ko faveur ya ole kana ka tozoka mo ba aide moko bo ba benga kango ba exercice tozoka ezaka annuellement une fois yango wana to moi mukira ta kota handicapé to le vraiment sa sortir moi mukira moi le soumis yango. Merci de biso Mitterrand tout le monde a une personne avec handicap. Ils sont chez Nabiso Sylvie Mode TV to beta mingi masona ba ndeko avec handicap. Donc to ba na vie Mitterrand asala non ni na vie Mitterrand aza homme marié Mitterrand bota to Mitterrand aza célibataire ngaza wana. Mitterrand aza
Mitterrand. Ah, c'est bon. Mitterrand est responsable, Nazali marié, père de 2 enfants. Ça tout court autour du barrage, il y a le ministère des Affaires sociales et handicapés. Musaka yangwa bande kona bozolanda ndeko so Mitterrand aza parent et ça la rabette do mona handicapé baza responsable ba mona ke baza unité na société parce que na mboka na biso ba chaque fois handicapé vraiment comme si baza ka mépriser baza na place te na société abanda toujours likambo na lo bagalo moko yo ndeko na ngota la biso na télévision aux handicapés on a toujours dit handicap, vrai handicapé, c'est la tête. Lorsque tu es dépourvu de tes mentalités, c'est ça un handicapé. Yoza likolote ndeko nanga mapesi maboko. Oza une personne valide comme d'autres personnes. Yoza na maboko tende mapesi makolo. Tu peux faire quelque chose dans ta vie. Tu peux exemple na père à son âme défunt Martin Kanda, papa na zaki handicapé, mais ni na tiki na mokilio, asali ma mebele. Tu peux faire exemple na papa na biso Texas, père à son âme. Azaki un homme vivant avec handicap, mais asali ma mebele na mokilio. Yo ndeko nanga oza na ndako. Oza handicapé. Oza mutuloka batu nyonso okoki kosala eloko oyo bato bakoki kosala mpona biso tomekana osola mokende konanga Mitterrand eloko esala biso mpasi na mokili tomonaka mingi na kongo na biso handicapé bana mingi na vie ya kimandia vie ya kosenga sokoneba te est ce que soki oza handicapé eza obligatoirement mpo osenga kaka to ezaki peut-être difficulté ya mboka nde moto esalaka bandeko nyonso basenga. Oh, merci monsieur le journaliste omoni kosenga oyo bandeko na biso bakoma ya kosenga wana. Bon, bato mina mingi ngana beta na mona pesa ka moi faute te eza lokola normalement ko senga wana bato bapesa basalo ko bapesa ba elengi wana eza ba musulman soko otali ba musulman bango batia ko offrande te bango batiela bango vendredi na bango ok na église ba bengo sadaka o ngana yebeli na ninga logique ba musulman bazalaka liboso mosquée na bango. D'accord, handicapé tout ensemble, aveugle, handicapé physique, d'accord, catégorie handicapé mais ce que le belé va commencer à se rendre moi mabe, moi à cause de la naïpe, azan handicapé surtout moi le belé le va cause de handicapé na zela, azan est normal mais akena kwa moko boye, akoma cause na baba, akena kwa moko boye mona, azu avani le makolo, azu sana teli boso on dit que azan handicapé so na pas comment il y a la télé mais bimi na senini qui on est bandé comme sous baba va blessé de guerre genre salaire na nini mais au monde ba kota na mulonga bandika ba journée msusu ba journée na lo ba wana ko ilanda bandika pe na sima okele ko kisika mamongo wana za bien te ceux qui za ba pesio malenga bo na za informaticien na za na métier za ma pesinga na tangeli classe à part makambo oya bandicapé na za na métier onga na salaka informatique na zoka même susubara comme monsieur la ranga na boya kande ko sala neti ba lokola ba cyber ça ka dans nos foot 1000 fois sur 2000 fois il y a journée $50 on a fait 10 mois mais à part wana na zana ba activité monsieur la ranga na compte informatique ba boulot monsieur na ki ba invitation sala so boy donc na sali la sali ba travail wana na pesi na zo mbongo nanga à part ba monsieur so so za la métier o za na mutu o lo geta mola o kesenga o se mandie mais votre métier dans en application mon gars yo moko la pratique mutu mususu awara baxela yo ba pesa un na mutu azana ngo so yo moko mitiki o mon gars mambo pe pesa malonga te neti kana mona kango soni makazi o mona ba kizo 500 fois ba susu boka ba 50 ba tata mobimba ye moko mutu apesa ba 50 tsare ba ke ata pesa mona na 50 fois on di mangote mais yo mona papa moko mukolo za 50 fois de pesa ye au 100 fois boka bola des personnes biloko wana pena ngal pesa bandiko na mi conseil faut ko tika eloko wana il faut botika eloko wana bozo na ndeko na biso na bokebi makasi a conseiller le makitoko makasi yeni ngaza boza personne avec handicap mais azana faculté na azana activité na sala pe azana métier na ye yo ndeko na ngai le bo pesa le bo finga yo pourquoi pas apprendre quelque chose na vie na yo ndozana le ba pesa au moins différent le ba pesa au moins différent pourquoi pas na différent pesa on s'organiser est-ce que kosenga vraiment qui clochard et sa vie oui, tu as vu que tu as des difficultés. Mais quand tu as toute ta vie, est-ce que tu as commandé toute ta vie? Et ça bien été. Bambo te ming sous na maman Jackie Kenny. Maman Jackie faut moi na te wana ndeko ya mwana Sylvie Mode bambo te papa abd donné qui sembela. Merci papa na so ça pour maman Sylvie Mode. Mo sa moko escole longité. Mo sa moko escole longité bo aider maman na Sylvie Mode. Bo aider vraiment ça ba initiation bien. Je pense que bon monde na polo maman na biso ye yo Sylvie Mode TV à la personne vivant handicap. Alors ça makamba bien. Damaris, les qui n'ont pas parti à pour tout le monde, maman Sylvie Ambote, papa Koba, maman Aimé la cadette, maman Mundibo, et Ridindungi, les qui a paradé Ndungi,
mutema ya ma papa Shela bambote belé Enis Baizire bambote no place de sali ne on nga tangi to zonga moi sima to ki dem to avancer l'émission bien sûr mais to zonga moi sima tout nos questions moko mingi de monde na habité peut-être handicap ezala mais causé par quelque chose mingi babotama normal mingi bazon kozwa bon na toi probabilité vraiment handicap na muna mingi va botama na ngote mais surtout bande na biso yo handicap non obotama ka na ngote handicap non e ozo na tamo boeto ndenge ni mais comment expliquer biso ngo bien clairement bon ndeti ngai handicap on botama na ngote na botami na si ba âge déjà ba 3 ans na otambola déjà normal bon eza eloko oyo batonga hein tonga kini nga za tonga kiza tonga kini ndé dara que moi nous obeta à l'époque on les beta te batonga balo to bola binene à l'époque biso bota basira mobutu ya Zaïre moi fièvre boye le ko la pe mo matata mo za la entre famille papa na maman bon bata misala mabiba ko te pe na kati batonga kini babeta nga yo sala siko taka 3 ans zongi suna se comme ngoloma otambola susute komi obenda na tolo titi ekoma bato kota ba centre nga d'ailleurs vanda na wileri po la problème lokolo ce que allez que bablo ko na basala kango zongi normal ben et c'est nga simbe karati so na ko mona siko te basala opération na basaka ozala condamné wala taka sulia wana ngamune na boya kyango tamone ko sulia wana tuka ikanda ka bande ko mingi pe na ba difficulté makasi soki sulia wana lelo ezate lokolo ko mukuse ko mina impossibilité même simba beki to mona ko mona mutazo kutamba ngumba makasi po tambola ko ba difficulté handicap sur ya makasi ko li ina préférer yimi na tambola na beki na même chaise roula na boya ngabte lokwa na zomona ngamuna na abs so na beki na tambola na nga je peux faire tout na ba na beki moko bon est-ce que te beki moko pita ko moni ba ko déranger ko causer pas problème souffre dans des béquilles pour na articulation surtout tambola nziramo ça c'est kana ngana beki mais za mingi za poliomyélite batonga ya polio soki vaccin ozwaki pete yango ni bana mingi basikoza handicap wana na batongaka oyo nayebi sio wana handicap oyo nga nayebi pene ya bien yango wana en tout cas bolona ndeko na ngai aza vraiment clair ndeko na ngai alobi ndenge handicap ne ya cause nini oyo eyela bino tolobaka chaque fois yo ebengi oza valide nga baza terme baemploye wana po juste kosala mwa différence mais biso toza bavalide mon terme ko doit invalide na valide nga ko te ba employer ngo pana mais juste ka ko pesa moi différence na ndeko za handicap mais on normal un vrai handicapé c'est celui qui est dépourvu de ses mentalités mutu ne zo la société li bomande to bien handicapé li koleza ote oza maboko ndeko nga tu peux faire quelque chose dans ta vie ndeko nga to ko ba émission na biso to mona ba famille belé ba ka mingi handicapé so oza na handicap oza ndoki en tout cas handicapé belé na ba famille belé ba pesa mo ba chance cité na vie pour nous pesa par exemple était ko cité mais na majorité handicapé otomona mingi ezaki na famille peut-être nomona ndoki boye ba kwela ba conditions difficile yo ndeko na ngai na biki botame na papa na maman na famille ndo zabonga ki na bandeko ambiance ni zalaki na ngotango komaki handicapé est-ce que ba msusu bandeko boya yo pe est-ce que papa lembaki yo est-ce que maman alembaki yo to maman zalaki no toujours to vie eleki yo ndenge nini bon ngai na part na nga tango na zaki problème ya handicap oyo et ça qui séparation entre papa na maman bon maman préférait que était azwanga kene nanga na famille nae parce que papa ça le roi moi négligé ah moi na zwa combien handicapé boye ah c'est que na tikeli cadeau pour papa nanga zaki diabati faire papa na biso azongi na lunda na yaki makamna diamati ko sundola biso na maman bon maman préfère biso ne surtout na bana mibali nga na bande bana mibali bayana nga basi ko se baro surtout bazape ate bazali mo libanda ana pesa ba mbote bango e bayana nga basi bango surtout bazaki boso 4 nga na bana mibali nga na zo handicap 5e handicapé bon to papa négligé abia mona nguto mobali bando ninga ko to ata mobali za bien sous problème boy a négligé na basi tout na ngai akei maman subiso tout na famille ya maman ndé sikoyo ba démarche yaki ba ko to ba centre ko kende boy malgré ça maman lemba ngate maman nga préféré ko sala tout travaux ça ba boulot na banda kwa batu po boko la biso nga moko tenga na bandeko na nga basi si ko zayo ko za musala ba pe azape intellectuel azo musala na galerie présidentielle à l'époque Mobutu azo sala ti azo tsanga na classe na école basango na Saint-Adrien na ngaba en tout cas na part na ngai pemé na maman na nga en tout cas na santaka est très à l'aise parce que préférer qui ni préférer que atangi sanga que na sasa ko kuta sur libase sur mobile mususu abana habiter quand des beaux aboué vous tout faut autant bah préférer atangi si biso surtout
biso surtout pe neto boy tout ça ba diplômé tout ba université biso surtout en tout cas bien c'est les gars dans qui mais malgré na famille côté ya ba maman kulutu ba noko ozo mona ke bozo vivre le to vena na pas famille moi différence c'est ba ozo une ndenge moko tena bana na bango wasa ti bazo négliger yo hein o mona le bango bazo le abs bazo mona ba na valer koleka mais nzambe soit contre ça ba nga mutatangi singa pour nos diplôme na ngai ya d'état na tangi pas maman kulutu na ngai mtazo ngai tato comme justement pour tout ça la dissertation et ça en tout cas mbongo ezate yo fofanda mona na nga sala nanu pour tanga ngana mona na mona na ka 4 fois azwa raté 5e fois so ngana ekukuta na 6e habiter ce que mbongo ezate difficulté boye wana maman na nga na voyage habiter de préférence yo vanda mona na ngana la tanga ane wana comme ça na tangisa et choka nga fonga nga pena tangi mda na préparer na 6e na nga bien na vanda na ndaku nzamba sala maman pa uta voyage ay koya foutu tous les frais foutu bena mwana na ye tu ko sala examen d'état presque tout balé tozui zela moko ye atika D6 ngana ko mata université na continuer université ti lelo ye mwana na ye atika la D6 ngana continuer ti na ko décocher diplôme nga kadia woni ama nzambe za kanzambe da sali bon wasko question to na maman na papa baza en vie maman zali bo papa baza en vie en tout cas na vie na nga pela la contacté na ye ba kamna possibilité mais zali na ye na solo na une fois wana sala ba nous avons préparé un anniversaire de préparation, il y avait fait des études. Nous avons voir na TFC. Nous avons voir na malamoko. Mais azana vie na qui pareil bina tena bimna positionné. Mais maman na ngani azana tout ça na ngape siko le ko nzambe pas sungara. So na zo maman na ngana vanda kana esikamo. En tout cas, au exemple à suivre, on a besoin de tolo bani baza gradué à Tangi. Waouh. En tout cas, tout ça, l'émission, mais nous sommes handicapés, mais comme on a liboso, il a gradué à Tangi, vraiment, donc, à un niveau, il a petit. Et tout le monde, merci à mes parents, parce que maman, si tout le monde a l'embakioté, merci beaucoup. Question que nous avons posée, tout le monde a mis une relation amoureuse, handicapé, mais il a vraiment, comme si moi, complexe, moi, boy, bazala si na bangote. Ce que tu es battu, si vous handicapé, peut-être handicapé, bassi, tu es mi bal, baningami qu'on a entre bon na bango. Il connaît la dire à quoi? Parce que manque de confiance, au monde a des déceptions, tout ça là. Bon, moni nous le biga même soit la signe na bangote ndeti d'après ngai na pesa mimba ndeko na conseil un handicapé rolling handicapé te comprendre pour la nini yo za dans état moko ya faiblesse lelo que linga susu ndeko linga susu muto na état faiblesse lelo beaucoup za difficulté mona ndako yo za bino mbale buta sunga muninga za ti ba mingi bazaka na ba complexe na bango mingi mi bande ko so handicapé balinga même ko zamna ko tsamna ma propriété te akoza simaka na mbongo na ye mais abizumi tika kaka bongo tozo tapela complexe moment so la bien ofinga ngai amona nga pamba mais wa pochete peut-être soit poché au mona pekete o sola no bien pour ngana bi bana basi be belé o ngana bi asiri bi chingo bilezali bazo préférer linga na handicapé ki alinga valide valide bazaka bandu ba ventiler mais handicapé ça linga handicapé nanga au sala nini d'abord bazaka ouvert kwa mbongo bakabaka mingi bazaka nango bongo yo moni ba mingi balingala ka bango na bango so la ligne oyo peut-être ko china nga mbongo kiminga peut-être ya ko finga nga ko lobelanga mabe mais soki na s'approcher pas ndeko nanga handicapé ça facile ko ni c'est ça yo zaka moi seconde on a besoin de loba no exception des bandeko za parents on a des enfants bano botuna bango au moins si na waza une personne vivant avec handicap auto aza valide et nga moi si aza valide handicapé te. Maman comment est nani? Comment na Judith? Maman Judith bambote no place osali to bese bambote en tout cas ça lui plaisir continue papa na biso nde na biso personne avec handicap botini bana ti le bozali en tout cas merci. Ni ka toujours ba toujours na émission na biso bo s'abonner non massivement la chaîne na bino au CVMOD TV pour ça jamais décès. Et ça biso plaisir. To ba émission to ça la on va été émission ça la monter par sentiment que to ya ka abona sando ça l'émission non to ninga to la sabino ke ba bande connaissance handicapé ndenge ni ba fana mboka na biso Congo. Les handicapés dans notre pays n'ont pas une place dans la société. Baza vraiment ba difficulté et belé. Baza ba difficulté belé. Initiation maman Sylvie Mode azwa oyo ko aider handicapé. En tout cas, tu le toujours musafimo sur longité. Papa la bête mais c'est la bête de donner qui s'est là. Merci papa na so ça là. Merci na so ça pour maman l'épisode Sylvie Mode TV. Bon soutenir maman l'épisode Sylvie Mode TV. Bon soutenir parce que musafimo sur longité. Attends ba initiation moko bien dernièrement mona ki to kinta na ba Congo. Ko pesa ko na centre orphelin na moko ko kendi ko ça bloc ko pesa ba don. Et là qui a initiation ya na mo année d'Amari, c'est pays d'Amari to mbote place aux alina c'est mec na biso mbote belé.
Inès, maman apprend peu pour dire bambote belé place aux alliés vraiment maman Jackie Kenny soutenir moi na obelon kwa la mayeyo azole la mingi na biki maman na place aux alliés sur la ndem sur sala bien maman Nathalie Esombo place aux akuna na Europe bambote Francis à partir des États-Unis kuna bambote et belé na osusu pour soutenir bande on a biso pour soutenir bande on handicapé maman Sylvie Mode azaba insistement bien les demandes tout qui est un bon moi biso moi un problème il y a vélo bino mona qui te quitte to pesa qui est chaise roulante en tout cas pesa qui va merci c'est plein nango to ça l'émission dernièrement na maman na biso émérance na bandal maman vraiment ça ba difficulté énorme ça ba difficulté belé et ça nga plaisir parce que mission attend na côté qui ngo na ça bino qui na butu na qui appelle mo à partir Autriche ya maman na telle place bambo te belé maman na pesio parce que maman na biki a obtenir maman na biso émérance et ça la plaisir makas au ça les biso mona que mission za la suivi ça na batu ba à la base obtenir et ça la vraiment bien en tout cas maman na telle place vous allez na papa na biso mundele bambo te belé place vous allez merci na nikanisi parce que toi qui m'attend to solana que non mingi pour na maman émérance en tout cas de CP peut bandi comme ça botikali vous en pour aider boye bande ko nomna ça ah vous a pour ça là ba bien na ba orphelinat ba bokene ba centre ya orphelinat ba to à 3e âge ba veuve bon contacter biso numéro on a affiché na on a plus de 243 81 198 0914 bon contacter biso entre bo za jamais desi puis pour contacter biso na poto contacter maman na biso Sylvie Luke ba boningo handicapé na numéro ba na plus 49 wana eza numéro na e on a la chinoise place aux ali bambo tene belina papa parfait ou ma papa parfait oso bambo tene belé de on se trouve dans émission donc chité presque une émission na biso na bandiko no handicapé mingi tozo mona ke kanda mweza na makasi na bino wana bandiko no handicapé bazaka vraiment na kanda makasi côté baté kanda on ezala ni parce que mona ke boza bon to employé ka moitié mango bon mona ke boza invalide tous à contenu que mona ke boza na défaut mo quelconque ne kono moso za na défaut te yango boza na kanda tous à radi ya kwa kanda boza na kanda makasi ni ko handicapé mais ko expliquer biso kanda ezadi ya kwa paye mo pende oza boye na bi kanda eza fait mo naturel mais kanda na biso ko déborder makasi ezala di ya kwa bon kanda pena mingi ezala kani no moni bandeko na biso o to benga ba valide ba parole ba vis-à-vis na biso omoni ke ozo sota boza peut-être bozo solika mo bo mona façon solana yo c'est comme si tout malono azo considérer yango belati oza lobo bozo poser pas da tout comme moko boye to za senga ke aka no service moko be façon ozo zela yo to mona gete en tout cas moto yo soki na memi na ndenge ya kisango boye aussi maté mieux pour appliquer le komo lokola kanda o solution komo na facile yango mona kanda wala kwa handicapé ni soto za kanango on a vu que soki na ye pa na yo na ndenge ya kimia en tout cas mona no ka bongo so ni ka ba likolo mais biga bato za kanda soki na ye na titi mo ya kanda o ma te elongola yake ne po awo bimira baninga na ba koya ba osela ka ba désordre rakini sensualiser ka lo mo boye moi ko ta no état oza nango to separa na état oté ni ba bekio to tamola nango en tout cas c'est très souffrant autant voilà toute la journée boye les autres ça la passe au modi to pas sur les okawana et ce que la motema parce que les bimana ya figi bon mo état makasi mais to beki ka to forcer muscle donc on peut se faire parce que quand tu pédales à vélo pédale à vélo mouvement comme ça la vélo on a vous allez souffler alors ça toujours na kanda tant que soit lo mo bo linga fa alinga ya et que na conclusion mo bien mona tant que parce que compliqué à manifester comme ba autant pas sur ça autant sortir distance ça musika yé na vélo to na beki ayé pendant le autre solution mo bien mo que urbanisme ni distrait pour compliqué donc mo doit siliga kanda premièrement ça nous étape de temps mo la kanango tout ça passe à titre pesca muto komi soka ya mbio bien trop manifester kanda te boso là OK mais ce qui est compliqué comme même compliqué yo les mona te manifester kanda en tout cas bon là ndeko na ngai na bokebi nyonso alobi vraiment clair alme eloko ni episala ke base à la kanda makasi ndeko na nga bato bazo lando na chaîne biso Sylvie Luke ba mal biso Sylvie Mode c'est une personne vivant avec handicap je pense que on a na polo moi c'est kitoko moi na biso une personne vivant avec handicap azana ba idée moko bien ba initiation moko bien soutenu par monsieur l'abbé des données qui simbela papa na biso dit de nous qui simbela en tout cas to lemba to peso merci na nyonso ça la pona maman na biso Sylvie Mode parce que so dage peut-être maman na biso Sylvie Mode moko makatanaki ndeko na biso to biki muniso handicapé nyonso to non seulement handicapé muniso ba difficulté na vie bato wala na aussi ko na chaîne na biso Sylvie Mode TV ceux qui peut-être moi aide to soutien okoloba ni pona bango eloko ni oza na posa peut-être basa ela yo na musala sala parce que biso ninga mbudi balbaka pesa na mutu ayebi déjà quelque chose ana un pourtant on peut ça na 1 yo baxé 1 comme na ngode que la moto ali bon to finga bango te o azana via ki maya ko senga azo senga ta le so pesier abi merci le biye baka merci to senga mais ndeko na déjà na mundi bo travail no za moto de buyaka ni ne ko senga ko za na ngo posa bandi ko bola na Sylvie Mode TV basela bon souci na ngande tingai ta ke na za na métier o na yebi souci na ngabela kana fungola moi cyber moko ya ngamoko za ko za pe bandi ko na ngam susu handicapé o na ko cha
engager bango na activité wana musala komeka kwa prendre bango mwa métier moni souci nanga pena po moni ke kotambola oyo ezaka solution te surtout trouve ba période ya mbula boye ko mape boye mbula izole kuna mo ki mambango ezate boye poli mais soki oza na activité moko ozo vendre sika moko ezaka souci nanga pena boye soki lelo ba machine kaka nde souci so machine eza lelo nakoluka esika moko boye ofuti mwa garantie ya loyer installer otie cyber ko benga bandi ko na biso to bazala ba centre boye bazala na mwa notion pe ko zala ko zo boye dans un mois on va prendre épée notion on va prendre machine ya yebipé mokolo ko so babota mana ote ba prendre kaka ba yebito ba kaka souci nanga pena ni yango na ba machine ata ya ba début wana to ba laptop fixe to laptop ce qui est déjà des fils moins 5 moins 4 na ko banda déjà moi projet wana ya cyber la souci na ngapina yango wana en tout cas bolani ne wana boke binyoso nde konanga apesi alobi souci na e bata boy bato soutenir bayo bango bande konanga bwana poto azana métier azana musala salaka alobi que souci na ezake bolukeli ata machine bino mandingo boza kuna boza peut-être moi quelque chose boko tindela en fait ça numéro na suka awa boko tindela ya ngana CP na nengo lobby peut-être que na moni oza métier zota oyo bakisa na musana ko zala be yo posa na machine non kuna laptop kuna ndingo nanga baba tout temps ba i7 ité ba i5 ité peut-être pour na cher tout ba peut-être ba dual cord la machine moko ya bien simple et c'est belé kuna omuni ko za na nganda ko sala swelo côté ongo boka ngoto ngosabo pesa ndingo nanga tindela biso awa en tout cas donc na bino loko bosala kuna je pense que so botindeli nzambe a opambola bino nama aimé la cadette mbote belé maman na benga place za kuna partir à colonne bandingo bozolanda biso na boke binyos ba mbote na bino de partout bozali en tout cas ba mbote belé atolinga suko pesa mbote na bato ba soutenir maman na biso Sylvie Mol TV maman Fatou Ilunga depuis France ba mbote no ebelé noko prospère na maman Nelly à partir Allemagne. Na on se bossa pour na mananga Sylvie Mode ba merci beaucoup bo continuer sur na mananga Sylvie botika eta za yemoko akokate idée eza malambo soutenir na bike ba difficulté zali ba corona ezali bo me bo soutenir maman na biso et ko zali loko moya bien papa Laurent Katendi na maman Françoise Katendi à partir d'Autriche bambo tine belé maman Nathalie à partir d'Autriche lisusu maman nango initiation sur maman biso Emerance bambo tino ebelé papa j'ai tout Kinsala na partie Allemagne kuna bambote no ebelé Micheline Kongolo na Micheline Kongolo mibeko la loi partie à Suisse bambote no ebelé en tout cas bolanda mission na boke binyonso et ça biso bientôt ne tout ba to sala ba élément bozo talango bo se plan lango en tout cas ya biso muto ya ngwana ndeko na biso apesa contact na e pe apesa moi mot de la fin na e ba merci na bato ons bozo landa e contact na ndeko c'est bon mon contact est 085 50 69 004 085 50 69 004 comme vous allez bitera memba kiesi wana komona ngai bon pour la maman Sylvie en tout cas maman la biso merci na initiative aboye en tout cas bino bata bo fo bozala nzamba sunga et kende liboso en tout cas isuka wate nous tozali pour soutenir pe idée kende liboso toza bandeko na yo ndeko na biso eta lokola biso tolingi bato ba olbundela biso lobi nzamba tsa loboko ko bata na parlement o banda o pesa so ba idée o mingi na parlement kuna bakipe bandeko na biso bandeko no bandika pende zo souffrir bo en tout cas mbote na boli soza ko landa balandi biso na pesa ba ganiser na ngao na landi o ganiser na ngai Yvonne Mipia Jocelyn Kasongo SP Ritz en tout cas bandeko na ngao surtout na Canada na pesa bango mbote na pesi maman botinga maman Geneviève Kachinga petit frère na ngai Glody petit frère na ngai José Kizanga en tout cas bandeko no surtout na pesi moi sina ngai Ticha mwana na ngai Paradis mwana na ngai Ofranel Mote en tout cas merci na suki na kaka merci beaucoup to la ninde kona biso alobi na bokebi nyonso vraiment en tout cas bolandie ngala nga bataboye aza vraiment tangi classe aza gradué wa aza niveau likolo le niveau étude wa suka pona business ya suka te metolo bake gradué licencié et pas na biso ah oui oza niveau likolo merci bani walandi biso lelo vraiment en tout cas boza nombreux na biso ndeto tsinga ka ba soutien na bino ebele na chaîne na biso Sylvie Mol TV bo s'abonner massivement à chaîne na bino oyo bokozala ka jamais déci mbote kaka ndeto lo ba maman Sylvie luke ba boningo bandika pe maman biso merci na so sala pona bana yo Damaris moi na maman nanga Sylvie bambote ne belé Jean-Pi bien que mikolo za mo occupation mais place za ni kona bambote no ebelé pas ko ba l'artiste voilà motema bambote belé maman aimé la cadette maman bébé place zali bambote belé ba petit nanga Eric Manassé bambote na bino belé papa Bruno place zali bambote mon oncle chéri bienvenue Zola
place osali bambote ebele bamasa na nga nyonso Emis Baizire Mutema wana kutoloba te bambote ebele Eridi Ndungi leki yaya na paradis Ndungi Mutema papa Shela bambote emile place ozali Maman Jackie soutenir moi na yo soutenir émission oyo ekozala bien toba elo moko na epas beka studio beka Belon Kola Mangaye yo présentateur na bino bien en triple option parce que je suis votre présentateur, je suis votre caméraman, je suis votre monteur. To ba la chaîne na bino to sala ba émission pamba te sala te pour un sentiment. Si Dieu Beka TV to za ba équipement mo keza kitoko. Bino mandi ko na biso boza de partout, boza ba manifestation, boza ba fête de mariage, boza ba day. Bo benga biso boza jamais d'ici. Numéro na biso eza na c'est on a plus 243 81 198 914 plus 243 89 75 34 382. Boza na matanga awa ndeko na bino mo keza awa day awa. Bo benga biso c'est la bino ba événement wa kitoko, bo to ba image to kotindela bino bo kotela ngo bien. Boza na ba fête awa. En tout cas boza jamais d'ici ceux qui to c'est bino. En tout cas, c'était votre humble serviteur Belon Kola Mamamboti na Batnis Bolanda émission oyo. En tout cas, nzamba pambo la bino, tokutani mikolo ezali koya. Bye bye. Sylvia kaya lukeba. Sylvia kaya mamaye. Hitler alobinga na yotobe tatu. Na planète Vénus CP Jupiter. Batata ba mama bandeko, batata ba mama bandeko. Bobo sanate, tout ça mon site na biso sika. Na koboya Sylvie Mode TV officiel. Bo s'abonner ebele pour nga na koti déjà. Ngai déjà na koti na Sylvie Mode. Bo s'abonner ebele.